kamwe. Ah voilà, et les qui ma casse vraiment le nabi que vous avez ma il y a kokama pe ya kosepela po elekeli bino oui c'est votre esclave ils ont la mero ngaka mingi o bosepela kana yo apesa bino mambo kitoko o bosenga kana bonganya media. En tout cas je me présente au nom de Jenny Buka autrement dit moi na ngala ko moi si ya ngala vraiment hein na yesu ko sepela bino ba fan na en tout cas non qui bino ya trop non qui bino ya trop parce que nazaki te nazaki na moi déplacement vraiment non qui ba réclamation na bino ya trop bozolela Jenny Kenda Dimitri bano ya mbafi wana zungu c'est ce que vous en tout cas je suis là pour vous en tout cas dans cette soirée pour la bino pour la croire que ça bino que ah maman boleli papa boleli non afingi si biso maman bangala na ngabino trop maman ba tete na bino ya grave maman ba luba pe le maman ba kongo na la bino tellement en tout cas ils ont bino bo penser quitter en tout cas mes excuses bino ils ont ndenge bino raisonner quitter que non ignorer ba sa bangala ignorer ba sa ba école musu sabi que non pour na yeko sibana ezaka ba nduba bangala ne bebi ko siba to ba sweli ne bebi ko siba non ngana loba ki selonga parce que muto mikumisaka oyazali comprendre muto mikumisaka oyazali ngalo ba ki selonga donc c'est l'autre domaine na biso bangala to ngana biso trop mamba ko sibana mais en tout cas na biki ba mama ba kongo pe bebi ko siba ba mama ba luba pe bebi ko siba en tout cas ba mama ba tetele bolinga makambo ko siba en tout cas ko siba les na domaine nyonso qui pa ki kolote mais mingi ne ka ba ki ne biso sko to lela yango pe fort vraiment dans le sens en tout cas le chrétien qui binoté on a fini à binoter je suis là dans des sites à Kamoko pour s'abonner na bonganya media vraiment hein pour s'abonner na bonganya media en tout cas nazawana je suis là dans une deuxième édition j'espère que kaka abozo sous mamia malamu kaka abozo sous mamia kitoko ko parce que sous maman obdo boyi sur kosiba na sur moi c'est sur mobali sur l'école tout ça parce que awa mimi surtout na djeni ko na la kaka trop mambo kosiba na et ngapenda kaka trop kosiba na non na bon mon jamais bonganya media na obeta na rapé ma sur mususu parce que vie et simami kaka na kosiba na te mais ngapenda trop penda kosiba na voilà donc na la no trop na la no fort na ile bibo langa fort et lesquels bino vraiment j'espère que vous avez au cas moi donc Dimitri donc va na yo parce que vous avez Zambia ba surprise vous avez vraiment Zambia ba surprise va bien nulle part ailleurs beaucoup aura toujours na bonganya media hein mais lesquels bamba et djenya mo lisusu years hein maman mo lisusu yo mais moi fiona mo na ngana en tout cas na za sous des retours na deuxième édition hein autrement dit Jenny Buka deuxième édition na bonganya media ba bien nulle part ailleurs c'est ça comme moko vous s'abonnez vous allez trop vous allez payer na bonganya media vous avez malamu vous avez plus Jenny Buka vous avez plus Buka mettre au talra dona yeli nous mambo ya malamu ya kitoko ba matia na bino ya malamu o bolinga ba conseil na bino sur colia sur komela sur kolata sur bolingo sur chambre sur nyoso sur kosiba na surtout en trois ba bino par ailleurs ba bi toujours na bonganya media et pas mon boss Dimitri vraiment ba bino par ailleurs c'était aka manko bazui wapi hein Dimitri mon boss bazui wapi vraiment c'est des retours toujours donc Jenny Buka met une deuxième édition des retours abonganya media vraiment nazana ma bino nazana bo s'abonner bo zalawana bo tala bo yoka ndeka bo pesa nga temps yo yokanga quand de bolinga nga mingi bo zele souvent bo pesa nga matou j'espère que vous avez décidé j'espère que vous avez découragé j'espère que vous limbate j'espère que vous avez souper ma bête parce que vous que dina misana ko se pesa toujours na ba santa toujours na ko bugana bino oya yebi toujours na ko talisera bino ma ambiance malam hein vraiment yandaya na banda ah yanda yalinga bongo te vraiment ya jamais tuka ya lima tuka vraiment bamuti na bino nyonso na bana poto na biki bolelanga effort en tout cas na biki bana poto balelanga trop même qui chasse monde entier na pena la bino trop na lela bino ka kende bolinga ngane na pena linga en tout cas na radi cœur na bino vraiment na pena la bino ya trop na biki ndo zana mité mezobeta mais non mité mebeta te bozana no pena poser vous avez dans l'aise donc ngena no c'est que Jenny Buka des retours c'est bon na média pour la deuxième édition ba biko yinda hein obi deuxième édition donc deuxième édition muta zapiti boki de nulle part ailleurs dit bo sambodi belé maman na malamu vous n'avez pas Jenny Buka autrement dit Jenny Banja autrement dit Jenny moi na mongala vraiment ya boy bazui wapi ba toujours na bonganya media to kutana ka donc bino ndesko bozela ka tellement que na pèse déjà non donc bino nde bozala ka bino ndesko bo s'abonner ka parce que mon collègue banité ya lo arrive à mon nzambe hein na biki zo beti sa bino mitema belle kitengi mon caméraman vraiment na biki zo beti sa bino mitema hein mais vous en avez à l'aise
ya malamu ezali eza esclave na bino eza mwana na bino eza yaya na bino eza leki na bino eza mama na bino obolingaka tro na nkombo ya Jenny Buka autrement dit Jenny mwasi mwana ya mongala yango alobi ke naza toujours awa ntuka mikolo mpe na nga nazawa babi toujours na bongani ya média awa nde tokozwa lisusu lolenge nini ya kosibana kasibana lolenge nini ya en tout cas bambote na ngai ebele na bino nyonso bato balingaka nga bambote na nga na bino nyonso po alingi azwa ngai bongo azonga na plus 243 84 021 23 plus 243 84 021 71 23 en tout cas nalinga bino ndeka naona bakande bino bolinganga nino nalinga bino tro nakoyeba réclamation na bino nakoyeba appel na bino et pas mon boss Dimitri nayokaki baréclamation non Jenny Street chaîne ezosenga zonga lisusu mama malamu osalaka nto babi ya toro ndeza plus ya toro mpe ndeza plus tanaka ya toro ngana obenga ngo plus c'est que eza ndeni en tout cas mabe kokuta mais eza mabe te po babi ya malamu toujours ya mabe tosala nini tobwaka nga naza dekiar na bino nga alela bino ya trop entre nga alingana nga bino nini baoyo bafingaka nga ntuka nalela bino ya trop baoyo mpe balingaka na lingaka bino pemi baoyo mpe balingaka nga ntatuka nga na lingaka vraiment nayebi ke bodéclaraki bobaki ke non Jenny aza kaka wana mpona baposition non Jenny aza kaka mpona baposition te Jenny aza maman akopesa mpe conseil akoki koexplike mpe mama mosusu akoki koede mpe bato mpe na mama mpe bayebi te na mwa sage nalobaka mpo topartage ntango nalobaka te ke non c'est comme si moi je suis savant donc nga nde nayebi ebele non nga nde nayebi ebele te nga mpe naaprendaka nga mpe naaprendaka mpe moi ntango bokomela nga na yango bofini nga tofina ye boye na boye ye kutu aza nazalaka nde boye seke boaprendre nga nazwi oyo boaprendre nga na développe ona etosala ngoni lelo nazongi so mpona koyebisa bino mpona kosibana eske bapapa batuni nga motuna nga mpe sikoyo ya bino Jenny banza nalingaka so nazwi motuna na partage yango na bino papa batuni nga eske kosibana il faut mobali azalaka likata monene to azalaka likata mokie natie point vraiment omoni kosibana selon nga selon nga Jenny il faut pas que mobali azalaka likata monene donc sentiment ya sexe nzambe asalango eloko moko naturel ntango nzambe akeli mobali azwi peni apesi ye azwi akeli basi azwi mabolo atie bango adifferencie te ke non mabolo nasali kuna makata minene nde yando ekota te atiaka libolo mpona likata nyonso esali ekota mpo ezalaki place soki oki otrouve sentiment kosibana eza kaka te ke fo ozala yo nde sikoyo fo luka oyeba yo nde fo luka oyeba ekozala moto mosusu bani mosusu exemple ozala na likata mokie mais wana mwasi moko ta monene parce que basama minene wana bamatrice moko mwa likolo moki ntango ozosiba ye ozopénétre ye makasi te to osiba na baposition moko aokoma te omoni ke obima foutere non obimi foutere te wana mobali oyebi osiba mais problème c'est quoi niveau ya matrice na ye na likata na yo ekoma te donc niveau ya likata na yo na matrice na ye ekoma te moso anaoka na ngai bien te tolobi te ke posiba kaka mwasi ayoka bien to po osiba lokwa yo osala likata monene il faut osala brutal non ezalaka ça dépend place matrice ya mwasi evandaka na peni ya mobali ya na peni mosusu eza monene ntango okomi bango tuti matrice mwasi azwi sentiment mbala moko ya na peni mosusu mpe eza monene esala mwasi mwasi ngo azoyoka bien te eya mpe na basi mosusu basalaka rapport sexuel selon cerveau ya mobali alingaka okoboma nzoto osali nyonso otomboli obeti 4 chik otuni boye te yo olala ye oza likata ta 2 mètres mais ye awa ezali mobali moko azalaka mosusu likata lokola mosapi. Voilà. Donc pour nous aussi bana ya loba na 3 sortes. Aussi bana les ça dépend de matrice ya mwasi na peni ya mibali et correspond. Deuxièmement, eza bolingo oyo muto za na mona nzela ya muto. Troisièmement, yanda na fungo Jean Bloc. Babi ya bwebuzi wa vraiment toza na ko détailler na moko pourquoi to bana na mibali ya makatamika ndiko na fungo nanu paramètre ya mibali ya makatamiki. C'est que ce bolo bisa mibali ya makatamiki ba bala te. Tout le monde a dit que ça m'a capté. Mais non, sinon il y a archi-faux. Mais puis que dernièrement, papa, maman, moi si tout le monde a monné que le bal n'a pas catamifié, en tout cas, on sait qu'on a cordon, on a Dimitri, on sait qu'on a boss, on a aïe, on a moi mobile comme ça. Donc, ça tout dans sa position, il y a mobile. Il y a des catamifiés, tout mobile, il y a monné. Et mobali ya likata mukende quand tu la mwasi na ye ya monene ba position ni bako non aza pe mutu to lobiti ka ke lokwa yo za likata mukie aza monene fota mobani mama otomboli ozo bwa kibwete
beaucoup banda malembe beaucoup banda malembe caresse moi trop parce que basa minene balinga rapport sexuel moi trop moi caresse moi trop tina tamu beaucoup là les mois d'écoution au monde que à Jacqueline vraiment au monde que à Jacqueline au monde que non asani na yeso dipendini en tout cas mbala makatani ki bo décourager parce que ça lenga bien tina bande beaucoup mais lenga c'est comme si biso nzamba linga bisote biso ba comme ko tuna ngayo dit non nana besoin d'accent qui si tout pas maman vous n'avez mis ça mais non puis au congé nzambe ba revenir makata wana ba inconvénient na moza mabe à la longue ba inconvénient na moza mabe yo nzamba sali au naturel zala ndenge ozali o ba comme ce qui ndeni ba inconvénient na moza mabe au monde un susu à la longue fallait aussi ba petit 70 ans mais moi je me suis dit 30 ans ou 25 ans combien je me 50 ou 40 ans pour quand je aussi moi c'était comment ça côté de lembi comment par rapport à biloko oyo sala parce que aujourd'hui oyo sala na maboko ya mutu bakisi maboko oyo créer mais multiplier ba force na maboko ya mutu tandis que on nzamba sala naturel ezaka ni donc nakopesa conseil na ngana mibali ne futa makatani ki bo décourager ti bolu ko rambi baso ba matrice na to luka place nini matrice ya mwasi na yo ezalaka pour e correspondre to luka position nini oyo ki ko sibela mwasi na yo pour peni na yo e correspondre na bibolo ou soit matrice ya mwasi na yo c'est ça dans na sens wana dans za ba position tout yo déjà mbalo za katamkie il faut ko yeba que position dans ça la pena mo c'était pour akomati non ça la pena mo c'était pour akomati faut que position na ko bana na eboui mais na suka mo funa chité vraiment en tout cas bien wapi les wapi mon boss et me prie vraiment ba bini pareil toujours na bongani ya media nga vraiment bino djeni duka autrement dit djeni mona ngana la nuit ya trop vraiment ba mo net nga na ngana mbali katamkie mi bala makatamike na la bino kwa na kufanzambe ngana bino na la bino kwa na kufunga mbala mikatamike na na de cœur na bino en tout cas nga soza na mikatamine pa na ko ya noti on a lingana ko makatamine lingana mbala makatamiki mais ndete msusu emoni kauka ponjoka voilà ba mama ndete msusu emoni ko kauka mais mtoka pour boko be ko sala ya motika si yeba ko sala likatama mkizi yebo ko sala mkibi ka ya na mkibi vous êtes désespéré pourquoi ya wana kaka boko ki peut pas simso bimpe jo kana loko wana ko désespéré qui a dit ça qui a dit ça qui n'a pas eu une beauté en train de la nous fort hier sous un catalan qui n'a pas mboulon et l'eau n'a pas pu sortir pour ça le catalan mais tina j'ai mis de pas mboulon et l'eau quoi appeler ça voilà bon voilà en tout cas les angawi ya bino jeni banza lelo naza trop mimi pour avoir conseil pour le pe na revarder va venir par hier bo s'abonner na bonganya media vraiment ils ont ngai wa bino pour moi comment na esclave na bino talaka na zaiki timi na ye mon boss avec nous Dimitri Dieu nous a wapi bazo liko na site zaiki na chifate fali na yo répondre dans nos esclaves na bino au cas des besoins au cas des messages au cas des nini bo tuna bo benga bo poser ba kana bino na zana pour na bino vraiment balobi ya bo ni par ailleurs toujours na bonga na media wana na pesa ba mbote na ngai na ba ko ngai na pesa mbote na ngai na la patrona Marianne Badim ba mbote na ngai na Abel Kitenge ba mbote na ngai do bo kiteme bele na Karo Azuge Simanova moi ça mwindo yako tane ngite ba mwindo ngo pe kisini vraiment ba mbote na ngana bino nyoso ba mbote na ngana Dorcas Tribola ba mbote na ngana Beni Emel wana wangai wana bina bakamana na ngai kati ba mbote na ngana ba Chris Barter nyoso obota ngai ba mbote na ngana Yanda ya ba mbote na ngana Jean Bloc ba mbote na ngana bino nyoso poto Kinshasa Paris tout confondre la bino trop entre ba mbote na ngai na bino nyoso les envoie makadi voix moi la no ya trop pour mana za de qui en a bino babi c'est ça kaka moko bo s'abonner awa na bomanya media vraiment wa linga zonga isutu na ndila esinga bongo ayiko zonga na plus 243 84 021 71 23 plus 243 84 021 71 23 en tout cas papa koza décourager te omoni biso to lobarate poto pesa bino pasi to lobarate poto lembisa bino po mona net émission na bossa bazo kubisa na série biso bato bilo miki au monde décourager te to lobara par rapport ya ba réalité ozo sala peut-être moi trop na monde quoi parce que ndesa be mutu mwana miningana onaza et après le souci musu na les grands na moni voisin ma bien minene na mitem na bien ça va
mais na pina lolendo na sela on aka ndezabu noki na koma posike no kwa za mabele ne kwa mikolo be mishimo ezoleka fia na mabele ne seke mapina kika kozwa kaka kisi ba bimisa mabele impossible katisa na lobby bosala mote en tout cas bosala mote plus jamais obota mandenge ne zala ne zala obota mandenge pona ngai take jeni buka pona ngai take jeni mona ngai pona ngai take jeni banza na conseiller bino mutu tikala ndenge zala wa Monique a kovimbisa wa Monique a kozwa bire wa Monique a kozwa marteau du CTA on les autres dépendre na mais selon la jeni na conseiller qui a kopsikala ndenge nzamba sala ndenge nzamba kilayo mais pona ngai ndi ko fondre ndeza ndeke na ko siba na ndenge nyoso. Donc après nzambe l'état après nzambe mbongo après mbongo l'état après l'état ndeko sibana vraiment ngana lela ko sibana fort vraiment mon boss ngana ngana msuwa sibana kumbe sabe eza mama na distraction ngo la ba stress ngana mona tabela AVC abeli apena AVC vana moi na bazala souci moi ça auta voyage ba bana mama zoma kaka papa moi ça auta voyage ya balala kan papa na mbeto papa força kana mali boko ni papa tonka bebele na AVC tala niveau guérison tala niveau après on me moka ngana na bandu ok papa mon ega zo dobe souti en tout cas na lela bino ya trop na lela bino mingi vraiment c'est des mingi ka ba mpote na ngana bino nyo so monde entier qui chasse partout là na lela bino ba bisous na bino ba mpote na bino na lingara bino mingi